mutu soka kufi plein bato ndenge baza kolalisa bato na mbeto na tawana ezaki nano na mbeto soki nga na komi wana ni na bo ebembe tanga na kokima mbango na komi wana mutu wana fala abaki kolanda ngai bidisa ngai ngana nga to na radio kuna témoignage muke na osala na publicité na ngai ezaka ka mutu azwa lobiko ayoki bien yenda ko témoigner là on a besoin 1 litre de l'eau 1 litre wana de pesi et côté 25 solutions soki olingi na yo ba renforcer ngo lisusu ezala soki ndenge nini yoka na kotiela ba tindika lokito pelisa ngwasu mangozi merci papa debout congolais bénis par les sons unis dans les vents pour l'indépendance Merci Bandeko, vous allez toujours dans le Congo central. Dans la question minute vous allez ranango, tout ça na posa boye ba toujours sur le monsieur Boko qu'on a biso. Mais à part ba yo bazali tam susu, bangunza, ba yo bazali ko sala na ndenge tam suya molimo. À part ya ba yo bazali ko teya, il y a aussi ba yo bazali pe ko traiter. Ba yo nzamba pesa maele ya koyeba ba nzete na biso. Lelo beaucoup plus aux hommes que ba papa, tout pe jeune, 25 ans, appareil et koufi. Il y a mon mobile, 30 ans, appareil mon mobile et koufi. Et l'autre, vous allez comme on a que 30 ans, 35 ans, ba maman misusu tout pe ba ndeko na biso basi ménopause et côté. Misusu ba règle et sotara kaka, ils ont stabilité. Mais to kimi trop na ba kisi oyo ezali importé pharmacie, beaucoup na ba kifaro et consort, tout ça on voit les yango ngai pomba ngai ni na umelaka depuis ceux qui na matina qui t'a raté mais lelo ezali ko lisa biso eza ba question botu na biso mingi to sali déplacement to e awa na kinzango ete to e ko kutana na mama Ani qui est là balobi que awa nde bokoko ya bonzambe to yeba soki bokoko pe ya satan ezalaka ba question sur ko mituna awa mama Ani mbote na yo mbote papa nazali na sengona mbay malamu na kinzango ete mais vous allez référence à Walikambu ya bokoko na ba traitement déjà na ba téléspectateurs sur les côté là yo nini koki déjà ko loba na charge oyo zalaka nango nini koki ko yebisa ba ndeko nyonso moi ça va ndeko nyonso dene zaboyi tozalaki koyebana nano te oyebana nano te ntango babanda koteka bokoko baloba nyonso baloba ndoki nganga magicien na ndima nyonso mais biloko oyo ezali nzambe nde ya salamu nzambe ntango asalaki likolo na mabele asali biloko po tosalela yango asali banzete asali bambuma asali matiti yango tosalelaka kati na kosala biloko wana bato bazolobake ndeni bato bakoma okende na bukoko na mundele bakoma okima na mundele omoni ke na bukoko kisi wana ezoleka nano na machine te eza nano très efficace mais il faut koyeba ndenge kosalela neti ngai nazare koni na bukoko na côté ya hémorroïde o hémorroïde soki eza ya ko komi ya kokolibi epesaka baefe nango omona kaka sexe ya mobali ekolemba ekozwa susu puissance te sexe ya mwasi efongwami mobali mwayoka ye susu kitoko ezati. Donc même bana basi pe bazali sujet oui il y a hémorroïde ezali ko nyokola pe ba oui donc basi misusu ko forma ezate ke kindumba te pour le lozo mama bala moi c'est que atambola trop kindumba te zaboye na kitana na to bandela na bona makambo etali hémorroïde eza provoqué na microbe na ndenge nini omoni bandunda o tozolia ba biloko tozolia kongunza mana bawese kosumba makambo belebele e provoquer microbe ay microbe wana eza ba couche l'anis yango na kati ya l'anis
et que tonga ba couche tango etongi ba couche wana tout autour à l'anis banyama uti na libumu ayo kisola eko doda ba couche wana tango adodi ba couche wana etiki bapota ya zongile na libumu atiki bapota wana efongwami na kovanda na kotelema na kolandisa ba relation sexuelle bapota wana ekomi kobimisa bazei na makila mususu tango hemorrhoïde kodibide komi makasi omona ka komi kosuma makila na yamba bakango awa omona mutakini mbangu mama na subli makila na subli asobanga ngara lobi eza hemorrhoïde atanga subli makila wana vana banda ko traiter hemorrhoïde na ko pesa ena nokisi ya dysenterie ameli calme bongo na bandi ko traiter ale tango sikoyo bazei wana bimi bandi ko luka place ya kokende mususu ekei place yo kakanzala moyo kasunzala ko mitele exactement mususu ekie na mukongo bandi ko bendinisa mukongo ovanda boye maite mususu eke na sexe na bino mibali efandi bazei wana ale moye puissance esala ko mitele ezanti mususu eke na sexe abasi efongola kanzela umona kaka nani na mwasi umona kaka ba perte blanche bazei bandi ko mususu eke na makolo umona kaka kotambola umona kaka makolo moto makolo kobendana et provoquer pe rhumatisme donc hemorrhoïde ndenga za wana a provoquer ka malade bele na nzota moto mususu eke na ba vendre ya bino bebali umona kaka yo mobali ko moyoka ba vendre passe eza yango soki pe ba traiter ngo bien te na mutu ayebi ko traiter et provoquer pe malade opération so ngai neti ngana sala ndenge nzamba pesa na ye mayele na kosala ndenge na sala lelo nano kisi ya kotongo la ndenge nini na tongo kolia nano ti na tongo wana oye na ba 5 heures na chauffer kisi wana ke tongo la na tielo ti na moto tango tongo le premier tour boaki salite na yo lia kilobi tango ye omeli ti wana citre li patengu bateni unité tango meli ti wana après na zusu kisi otongo li lisusu ok deuxième tour na deuxième tour wana obandi ko bimisa sikoyo bazei wana ya balade ba infection le bandi ko bazei wana soki bini omona esala ka moi faire ba mususu omona ka elembisi nzoto mais ko banga te mokolo na ko kine musala te et ça la ka moi 1 heure de temps 30 minutes de l'émission nzoto ya mona lingaka mutatongo la mona tongo kota ko lembisa nzoto ma 6 heures 7 heures ke no musala so elembisi nzoto ko banga na oto ko melelo kisa mundele te ko musuba senga ka pe ya musio tikana ke lusale la mona na ndako na ko expliquer chombo kaka ai ta mususu mona ka epesi fièvre mususu epesi nzoto ko lemba te fièvre te mususu ko mona ka okay na ndako bano subaka bazei wana azoke do musuba leti garçon mo ko sexana lobi mais nzela bazei zobi d'ailleurs pasi hein ale tango pesi ko yavandi mo meli mo supu bavandi geliketan avec nzoto lokula makasi lokula mutu mo bakanga kina basinga siko bafongoli asiko na kosala nini tango silinde wana na pesi ya kobaka na pesi ya komela na lutu wana ko éviter lisusu dysenterie ba après na pesi yo 1 litre sikoyo tango na kopesa 1 litre de l'eau tango na kopesa 1 litre de l'eau 1 litre wana de pesi koti 25 solution soki olingi na yo ba renforcer ngo lisusu ezala soki ndenge nini yoka na kotiela yo batindika lokito pelisa ngwasu ngozi merci papa na tieli yo na kati bimbingi nyonso na tiango na kati tindika lokito wana nini tindika lokito eza bakisika ya makasi pona pour renforcer puissance obi tindika lokito merci papa pelisa ngwasu na pelisa ngwasu donc bapesi papa merci do papa pelisi ngwasu mana suko bapesi merci papa nangozi nako mais bon mabete mama mabete yeka za ko boma mutu te mama bonga makaka donc mon kilo est là ba problème ebele donc on lobi que surtout le ba que yango pe ça la rapé effet ou il rend rapé mi bali faible mais oui
epesaka faible mibali soki hémorragie ya mekoma mingi na nzoto ya mekobila epesaka faiblesse na mibali. Siko likambo oyo ezotuma mboka likambo pareil bopikiliki ezala siko tozwa moto aza na hémorroïde te mais aza na posa mpona pareil na ecombo na ye ezala malamu akosala ndenge mbo mpona wana bamosusu eza bana mibali ya mikolo oyo babi yo mère ozosauve fort ozosunga vitesaki lelo azozwa basi oyo baza na age na eti ake trouver microbe na mwasi oyo aza na age na eti net sikoyo dizo ke yo oya kozwanga na age nanga oyo monga nakoma na microbe nanga mosusu yo ya yo yaza nano neti mwa léger yanga ekoma ya kibukolo ya makasi sikoyo kozwanga na age na ngai ozomona teke yo moko bilukeli makambo sikoyo microbe wana ozwi ekolemisa mpe kaka sexe bana kilelo ekolemisaka mpe kaka sexe donc bajeune ebele kilelo baza kolelalela mais eza parce que bazomema bagrand car mosusu mpe misala makasi so kozwaka mpe mwanani ntango mpe ozosala misala makasi neti bachauffeur oyo bamemaka bakame bapoilu ntango mpe ozomemaka me fo prete mpe nzoto na yo mwa nini mpe ozala te ntango ozo mpe ozovoyage omona mama moko azowelisa nini mwakisi ya hémorraïde soki omoni ke ndenge kaka bawelisaka osombi mpe mwakisi na ozomela mpo orenforce mpona ebeta yo te. mais maele oyo ozwango wapi ozalaki kosepelisa bagene tshombo na yo ezalaka à tout moment baderangeaka yo boye maele yango ozwango ndenge siko maele oyo eza inspiration eza inspiration eutaki mpa nzambe ezalaki na tata oyo tozalaki na ye nzambe ainspiraki biso na makambo etali nani ye alotaki matiti nango nga mpe nalotaki ndenge autorité ndenge toyo banda bino na bandoto ya bamatiti c'est-à-dire olotaka pena par rapport mpe ya maladi moko boye oloti sala mosala boye neti kirkima esoignaka visage nakala naza otiaka yango na kisa pota libuma te me nakoma kotia ntango soki baye kotekelanga kirkima na nzambe yo olakisaka ngai eske kirkima ndenge eza oyo kolakisanga te ndenge ya kosalela yango effectivement na ndoto na nzela ya moto alati mvwela ekolakisanga lolike tiaka yango na kisa hémorraïde eforcera licence nakoma mpe kotia bato mpe batémoignage ezoya mpe toujours ebele sikoyo témoignage na ngai eza ndenge nini bamosusu bakenda kotika na radio publicité me nga témoignage na ngai kisi nde esala na nzoto ya motu abika ye nde akende opeselanga témoignage amemele losusu mpe bato mosusu ngai nalinga nanga to na radio mpona témoignage te moto akenda kosala nanga publicité publicité na ngai eza kaka moto azwa lobiko ayoki bien ye nde akotémoigne. Voilà, mais olobi eloko moko bolobi ke bokoko na yo ezali bokoko ya nzambe bokoko mpe ya satan ezala bokoko ya satan ezali mpo nzambe ntango asali matito asali mpo tosalela me bamosusu bakoma kosalela yango na ndenge mosusu azwi likasa oyo atie liboso nzoka nde aza na makambo mosusu ndenge ezalaka lokola bible moto aza na bible nzoka nde abombane makambo mosusu mais aza na bible nzoka nde akenda nde na deuxième monde nzambe asala matiti yango mpo tosalela mais ye azwi yango asombi nini mpona kotrompe vigilance azwi kasa bato eza nango mpona kotraite moto abikela ye atia yango liboso nzoka nde azosala makambo mosusu oyeba esiko ndenge nini bato bakoki koyeba ke pour même yo ndenge olobi ke bokoko ya nzambe ndenge nini moto akoki koconfirme ke non epa mama qui est là effectivement ezali bokoko ya nzambe epa ya moto boye ezali bokoko ya satan. Voilà. Bon moto akoconfirme awa ke bokoko ya awa eza bonzambe na ndenge nini bato nyonso na baguérisseur bayaka kosomba biloko na maison na ngai nana yoka te moto adeklare ke moto oyo atraite ke ayoki bien te foyoka amere soki nasomba eloko epai na yo na maison na yo en tout cas il faut nayoka résultat bien na ndenge nini ntango nanga banda koteka bokoko avana banda nazalaka na libala na mwande sikoyo tala kaka libala ngo ekoma nevre nakomi kolota bandoto moto soki akufi plein bato ndenge baza kolalisaka bato na mbeto na ntango wana ezalaki nano na mbeto soki nga nakomi wana nini nango ebembe ntango nga nakokima mbango nakomi wana moto wana fo alamba
abandi kolanda ngai bikisa ngai na bangi sikona komi kokanisa na papa wana papa yele molimo ya moto ezolanda yo mutu wana alamuki na mbeto abandi kolanda na kati ya ndoto bikisa siko ngai somo wana esali ngai omona kana sutuki na ndoto na komi kobanga po papa wana ko ndenga zaki mobana ngako kosibela ba mbeli na ko mobanga meta ona kenda na basala ya nzambe ba ebisi ngai oza na ndoto gerezo na wana nana koti na kimuza ngana za Yesu kuna biki sabato to ndenge nini na lamu sabato esikena kola sabato mitango na ye effectivement tango to koma kina tatana ka nzamba salela kibiso na kipevi soki mutu aye bato kutu to benga ki bato te bango muko bakomi ko ya tango to koti ka to bonde to bimi boye nzamba komi ko talisa to mutu te ba vraiment merci maman pour notre témoignage ils ont fortifié bateau alors tout le bas que l'élo pour ça la paix mon salaud il faut vraiment payer aux vraiment la kibonzambe aux à la peine à mon limo n'est tout le bas PV il faut ils alla état mosayo tout moni bien que là bande ba somo na ba image ba biloko nyonso ezali tout ça mais na ka rapport pour tout comme na suka déjà to ko ba makasa miso lokola ba nkasa tam so pona ko zoya ngo faut kozala mutakala. Est-ce que même nzete pour na kozoya ngo pesa rappela babikila? Oui, nzambe asala matiti wana tozoteka ngoti. Siko tango tozoteka ngo tozomba te. Tozomba. Normalement tango kebuka likasa. Faut boire comme un symbole. Faut boire comme un symbole tozoya makasa. Zola. O mokile lelo koma ka Yesu déjà futa nyonso zo akata. Bo soki to komi kuna na Yesu. Tokele musika po Yesu azaba ya mabendele. Ngapena zako sosola kana ngaite. Maman, sambela yetu. Usambela Yesu diote. Na sambela ye mais pour le moment na koti na lusanso. Otika na mambo Yesu. Na stika. Kala photo. Natika. Natika na kama muntu soki aye. Soki na sengi nzamba talisi. Mona pena bandiko yebise makambo. Na bandiko yebise kaka makambo dans les vides. Makambo wana pe eza ya solo. Donc, il est normal que tous en respect la nature. Oui. Tous en respect la nature. Voilà. Maloba mu yasuka pona mokolo lelo maman ni conseil na ba parce que vous surtout bientôt ba de la maladie lokola to mo ko ça on verra parce que ba maladie ezali ebele. Bande ko belé lelo ba AVC comme ko so bango risque beaucoup mingi ba papa conseil ni ko tu ko pesa. Pour n'attendre ce que tu éviter bakaya ba maladie neti wana ba maladie c'est belé le comme la bato neti ba maladie ya AVC AVC wana talaka mokila ngondenge komi na ta ya kala nazonga na sima na talisa yo ko mwana ko bisoneke tokoli na via bien na ta ya kala soki mutandeli AVC donc bolenga ko bika to ko bika te mais AVC alelo okobika na ope so batetineti ya eteka AVC mais mona pe mutu abiki na ye na tango kala tozao mona makaya mona lipotoire babwaki badwenga mawana bambo kutu bazo kipia kote epoleli nango kuna mais na minute babwaka makaya wana omona batu bayiko lokota vinde ekomu ko pesa ba biloko wana tako ko raisonner aboti bana ebele kolia bana azoko kate ko raisonner wana ko pesa epe AVC biso tango tokola ke na papa na biso nazo raisonner tango nazaki âge de 15 ans ezaki na tableau moko to ebike lendi tokolia kondu madeso na lozo mardi tokolia musaka ya chimbri vraiment mais pour le moment moi nanga ebisa yo c'est grave biso to ebaka que chaque dimanche to liara loso na madeso par exemple pas batunyo sur katanga bokuta bongo za bongo mais lelo za raison de eyebani te kutu bokolia afesa bokolia tendenge nini na makambo ba dollar komata mutu ko préparer ni ndake loko soba biloko na nini okende o préparer un nombre ya za 50 biloko omona kamba ngwe bakisa mi okomo ko somba ka 50 biloko okomo ko zonga na nzoto kolenga mbo mutu ko zo afesa et puis ba mama pe ba kabelo oyo ye na mutu ko tchaka ko senga ka ba papa ba mbongo ebele ba kabelo pe ko mataka nyoso wana ba mama neti bosa na cause ba mama wana papa ba mama wana ko senga ba papa ba mbongo
maman wana est-ce que bayebi ko débrier tango moni papa kozwa na ye eza ya bongo bongo yo mama pe forcer pe oluka po épauler papa pour papa pe a se retrouver que moi si nanga pe azoluka ke ngaso ke nazangi pe madame nanga pe ako sala moi quelque chose nanga c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, maman Nabiso, maman Ni, beaucoup pour la bonne Zambé. Toujours, vraiment, merci pour notre conseil au PC. Et puis, Nandenge Bande Konyo sur Bazali côté Nabiso. Toujours au bas de Kebo Sepeli. Merci na ingénieur Ngeli si vous avez na ma caméra. Merci na Yemoko Coms Bazala Kiwana. Merci Mingi na j'entends ma Bazala Kiwana pour que vous accompagnez Biso. Alors, n'habitez encore. Pour la moi référence, peut toujours tout rappeler sur mon bateau. Moi côté un peu adresse, tous allez na état rond-point. Bon, toza na ngai mama aniki la bokoko ya Bunzambe. Na traitaka pe na salisaka na traitaka na tekaka pe nazali na soko komi na rond-point okoti nzela ya Kimbwandi. Na ba maison ya catholique. Maison moko ya ngai ba koma pancadre za libanda ya blé ba koma bokoko ya Bunzambe. Ndena naza awa pona koyamba mutu nyonso pona koyamba mutu nyonso merci ndenge vraiment boye nzamba pambola bino na pesi mbote na mo preso na biso seke na pesi mbote na preso na biso en tout cas na pesi mbote na bana na ngai na sepele mingi. Voilà. Merci beaucoup, Nabi Sonyoso. Alors, tu écoutes au prochain numéro. Tu as toujours dans Congo central. Tu allez toujours découvrir ma soeur papa Kimbangu, Likamba Boko Konabiso, ba maman, ba papa. Oyo ba simbara toujours marambuya tradition. Bobi que côté wana, tu n'as pas l'accès réalité en Boka Nabiso. Alors, ciao ciao au prochain numéro. Debout Congolais, bénis par les sons, bénis dans les vents pour l'indépendance. Bénis au son, Shizo Pinda, Daimana, Shido Twendele, Nakita Tokotonga, Takole Kakitoko.